internautes, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande émission Micro International. Et l'autre, il journaliste Moko et Internet à Ebani, Nakombo et Valdi Tamboué. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de parler de tout, sauf de rien. Il y a une analyse ou les cas sur Internet. Tonga to sa to solo la yango to Ebani nezala comme ya zami placé bipe makamba on ndenge le kaka yango to kiti sur le terrain. Ah to solo na Valdi Tamboué. Ndebo monanga to za déjà na Valdi Tamboué. Hein? Bonjour Valdi. Oui, bonjour Judith Yalit, moi c'est qui te la sentir à noce et ça l'ira bien. Bonne santé. Oui, santé est impeccable, sauf que comme on appelle mon santé, nous avons dernier tout ça ensemble mais moi Dieu fait grâce. Ben, nalina très cher internet de bolanda kaka le to bito sama banalise sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Le to so ebati yango to yambi Valdi, pour to sola un peu na Valdi, pour Valdi ne to mona Valdi awa, ye pe nazo comprendre bien te na mona mbutu na oyeba sute Valdi. Siko na oyeba te na ko mona suna fimbu na fimbu ken pia na sundeni. Oui, et ça quoi, na roba ne parcours ya vie hein. Parcours à Moutonion tout na zaki na page info. En 2014, en 2015, des banéo tous les cas. Nazaki na cheville na Basile Mazea, monté ma maman Nadine Massidi, on a salué ces jours na Kata Kinshasa. Ndé na ko quitté, na cherché bon ko longwana kende na film pas ken pia na Makizembe. Et ça pour na réseau très confidentiel vraiment. Mais bah doit comprendre à la langue quoi. Donc je suis yo. Nalinga na yeba kaka parce que nabi Valdi Tamboué journaliste moko boye très intelligent maramunyo so tokos nakamora fimu na fimu mafinga sko ah en tout cas volume en tout cas on a traité et on a très intelligent on a mutu na par rapport ya makambo ebele o ezo le cas sur internet lelo ba journaliste internet bat ba qualifier bango mabe ozo comprendre mais bino ba Valdi biso to yebi ke Valdi atangi na ifasik Valdi yebi quand même déontologie donc ebele ba yebi yango te ebele ba ko yaka kana TV na yebi ti. Oui, merci Judith. Premièrement, la télévision n'est pas égale à l'internet, tu sais. L'internet, c'est la presse écrite, on dit comme un journaux papier quoi. Bon, il faut savoir stimuler les gens, exciter bango batala, on va ça extimité. Obi ça peut n'y soya kati, tout le monde va tout musuku dans une défaut na a chango wana pour se faire de l'argent quoi. Sikoyo na cop auto sala oyo ezanini. Nazaki na Congo vérité ndero na ngai. Congo vérité là où vraiment ba binga na casquette wana vraiment que ya muta ba analyse ya osakanate na sala ba analyse sala ba mbonge ya osakanate na saluer père na ngai dans mon conseiller Basile Mazea na maman Nadine Massidi depuis Belgique na saluer ba nyonso ba linganga vraiment na ba pelle ya osakanate mais yo ke côté ya Dieu merci badinga ba charge ya Karine Mokonzi pe na monye wana a Fifi Liliane au monde. Merci Dieu merci. Zana batu biloko mususu il fallait la kabongo. Moni nazaki kuna na une audience à ma casté. Na sala site na comme on a Queen TV o wa peza na babone muki est-ce que fa na sala pe mo eloko mo boy na mo na mwandam. Kolobate ke lokana ke na fimbo na ke sa buzoba. Non, na ke pesa o ya ngai pe par na ngai pe. On va pas parce que tout le monde a mis ma finga ma polonique pour aller pour kitisa moko hein o kitisa moko hein a fingi wana soko a fingi na ba bieza buzz yango ne matisi na ba genre wana parce que os journaliste non c'est pas ça omoni buzz ezakaka buzz l'accent na ngolo mabete ce qui est important la définition il y a communication on a que la communication c'est l'échange d'informations entre deux personnes ou deux groupes d'individus pour produire un effet au baloba effet on a les langues ba benga buzz vous comprenez ce que pour ça les communications récepteur émetteur à émettre récepteur à yambi faut avoir plan la communication est différente à l'information on comprend la communication est égale à l'information plus on comprend communication là c'est que faut na sali kamo faut tambola faut loba faut ça la boy mais tandis que l'information ba que président Kabila alongo na ndako neta musu ya ninyo ya comment on ya kingakati ya komite musu na kisenso pour osani hôtel moko etala kuna esimba te mais la communication ba que lobby régie des eaux à okata mai on comprend c'est la communication régie des eaux okata mai so peut produire effet zani il faut bon c'est ba comme on ba normalement ba tout au bomba au réservé non c'est ça la force de la communication c'est que pour une dose nango ngana ke pas ken piana et ça site ya munene ya ressentant na 55 000 abonnés on comprend là où je travaille ba na 10 000 abonnés déjà ce qu'on a qui sont dans salle émission chaque jour na zwaka
bapele ya kosakana te sauf que bato baodéplorer ka vali pourquoi okota a te okokota a te mais ya mabe mpe nasali mpe namoni yango te nazofinga mpe bato te en tout cas wana balimbisa nazofinga na bato te nakofingaka mpe te en tout cas wana pena bomba lele toile 17 nakofingaka te nakoka te nafinga nde nana bapapa na poto ya kosakana te bamama na ngai ke oyo penake papa na ngai ntango mosusu kamadi ya papa na biso wana age mona papa na ngai oh père nati pelé mavou ete père na ngai awa biso na biso consomo congolais consomo bio muta tindela kombo ponga na botama na Kinshasa kombe uta à Paris wa père na ngai pelé mavou ete so fona bena télévision ta bena valide au film c'est la congolaisisation c'est du coq là na osanté za na po na ngai te na kekuna na tchemu kwa na titre mo émission mo mamba Kofi Zakari Baba se rend visite à Kofi Olomide après son intervention chirurgicale on comprend na moni ba comment. Et après, film comprendre ma titre en français. C'est bon, non? On va s'épeler, on va clamer, on va applaudir. C'est bon. Faut même ma Pierre nangaya te kana ke ya. Dans attend ça la buzo ba nteto ça la musala mabot ba bomba biso na kopo za banani. Bato batala rabiso. Bato batala rabiso. Bango ba puyaka bato ba finga bato. Bango ba puyaka bato ba sala mabe. Mono ko zo bomba kopo ya ngwana vraiment. Oui, bato wana bazo bomba kopo lelo ekomi par exemple pour mutu, hein? Ayeba neti si je moko par exemple nena tourner émission na Valdi Boé nena Solana elelo mutu mususu pa mona batala nga fois par exemple ba fingi mutu moko boé titre moko to boy te wana mutu azo chapo peut-être mutu a cliquer atala mais bon kokota na kati émission yo kuta mutu mususu bandi mbala moko finga donc ayebi ate le côté po afinga yango siko nga na ye na bi yo en tant que journaliste et ça la ka ondeni ko mona babiloko bongo mona jeune fille azo finga alors oui bana poto batala biso bana biso partout dans le monde entier na yebi que oui et ça la bien que cliquer ba émission na biso kota la ndenge zala kaka sikoyo na moni pe c'en est de trop parce que na mona tozo édiquer les sous master ndenge zalaka et comme émission na tuna analyse nyo salaka comme on a babilo ka bon va dire dans la bande qui na bagi l'internet n'est pas égal à la télévision pour comprendre que la télévision structure les zalaka la télévision la chaîne sur qui na organe de presse sur kende il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale donc la marge à suivre on comprend ah to lo bela to sala donc on déconnecter on comprend la télévision hormone ba structure ezali o elandela tom somo na kuna bata soko neza ba sokoda bwena bato za na mpeto ba gérer par Jean-Marie Kassamba mambe belé on comprend parce que internet ezaka ba bulu yeke mais pour pena ko gérer internet ça moi parce que tant so ba konti ba landela ba biso ba kanga bato ba do finga na bango ba mingi ba politique na bango mais kana ba makama na biso bo na mona ngo donc mato yo sakana te il zo bo mapsa éducation na mboka ezate éducation na mboka beba déjà kala et beba kala pour ba buzo ba omona na internet ya Congo na kati ya communauté na biso yeba na ba communauté musu pesa na ngo mais sauf que au moins tant musu ya bango iko da tant musu na attends ça buzo ba metom se na moi 2% mo boye logo mutako kanga na kati so biso pela mutako cha micro di tongo tina poko afinga pe ka ndeko na congolais donc mato ce qui est revenu mal na papa français bisika bene so angai et so angai pour les so bien journaliste internet ba mo no lo mutali boma non exemple tozo mona Karine Mokondi na Myriam Mokondi ba mamboleka na internet o muso azwa komba mutu comme osaela na poto saki moi actualité mon internet ko finga na ba misuba loba boyo to kanga na ba biloko bongo siko en tant que journaliste hein et ça la yo ndenge nini va obi ke bana poto Judith bana la etsinga bana casquette ya bulo bonza quoi oui je vais chercher on veut les tsokangai te tozolinga to éclaircir to solango to beta masolango ndenge zalaka toujours donc ko fingana lelo kuté komba misusu donc ba misusu bazo beta oko kufa vina olikola base internet tozo ebate Karine Mokondi Myriam Mokondi wana ba ko fingana biso tozalaki boyo analyse nyo sala par rapport ya nyoso wana. Ouais merci Judith Yalita. Omoni lelo ezo bon na ça na to lo ba tout à l'heure que ba bo ma couple na biso za bato ba Liban na mboka. Moi be mission o mona ke ba titre mo be botala kuna Kabila zo ki manzela njili botala kuna Tshisekedi bakata pantole pasuki e bakoti na kati mtu azo finga bani bwena omona mission bongo za na ba vie ebele ya osarana te sauf que ba vidéo bongo pour na prendre quelque chose ba vidéo bongo to mona ba vie ebele ezara pe na mbongo penati pour na ba ne visionnement ezara mukuse donc ça cliquer car amoni et muto ça ne mambabwe alongwe na mais comme tant musu 10 000 vues mais tant musu bato batalango baneti suka baka musu 400 personnes donc bato baza libanda photo za en interaction muto musu tolo bato musu ba sunga biso fo ba mpe na suka ba sala ngo ba sunga biso na ndeni o mona bato to fanda wana bango
a fingi mais tel ba code nezo côté là hein manto so biso to na yo normal na pesa le baba ya illusion drame so ba illusion drame te manto mo be ba yo shite wana omwa ndo beti ba yoji hein ba yoji ba bibilele hein et ndenge ezalaka toujours journaliste face à la propre main ça la bena passer au saranate to bunda mais bato basungaka bato baosala buzo donc yo moni bato mosusu bakoki na bango mpe te kokanga motema eyalaka bajara batakisi koyokana camarade mo asimba bakisi okokokanga motema te pere nanga bone nteka mpe na bone nteka Igor Makalamba okokokanga motema te suka suka osani yo mpo okende kuna meza biloko applaudir te ndeko na biso Myriam Mokonzo totanga kombo ayaki comme fanatique kozwa kombo moto yana mabete fisonga fanatique na kombo yalita na kitona mi pesa na be kombo vali yalita na tout le monde a besoin de bien beaucoup nous carton donc on a bien vali gola pour la fanatique à faire na bo moi on appelle la fanatique à vivre on s'est rentré dans ndule na et non makambo mais ko ça les logo mo boy autant sunde ba les lens ça c'est la famille bo sali makambo bo soto na bino ensemble pour tout le monde Myriam Mokonzo tant Karine ando finga mapata Myriam Mazaki na pour Karine ando ça ba vidéo na ndako na yeso na véranda te na kata palais vraiment pas ando pek c'était pourquoi na bato le ba côté la Myriam ngana mona nga fo fa bango so ba za taxer de la même façon donc pas bango tout so banga do fimba zo ngondi na moko bango to ba uti loko moko oui c'est soni yasika fala yembe loko mobe maloba na ngata moyibi atana lobi vérité bana yiba dongo ata misile ebungi ba ba alinga biloko ya élastique wana pas mama do bango to mena mona bato so ba par ba Myriam banyinyo mayambo na aya on te governe dans la communauté tout le bila mambo il est trop éphémère et même besoin sika morote hein nous sommes vraiment là veste le quoi ngapena vandi abete peli solo monie Karine non c'est pas bon to éclaircir un peu bato ba landa biso partout na mokili mobimba parce qu'ils ont ça la buzoba tozo mona buzoba koti na makambango ebele lelo koma mutu mususu mona bana mike mususu mona otala mambo wana te mona mutu mususu akota te poso akota ka imbécile na oli boma na yo ba bêtise mona kati internet yo boko mo finga même ba parents hein ba biloko bongo donc c'est pas intéressant bon makambo wana nyonso bato basala monde basintia kapashi airbag basala makambo wana mais baza pe na succès hein basintia kapashi airbag yo nete mbete ye pe ba ofinga tozo mona internet ba finga ka to ebité siko bongo moni ya mo ba défaut musu to sola wana tozo attention na sintia kapashi moi so sangana ina bato ba muyaka mo ka fingisa ba kanyoso yo départ azaka na bango mon temps yo osali obenge so ki peka tala yo moko c'est ça non ba propos mo diffamatoire on comprend te o ka pe ba te ba finga ba fali ba bamba ba fali ba kombo bomba ba bamba ba bilongo za na belé ngapele na mo ndeko na moto lakini pe na film kuna azo finga na télévision fort mikolo ndeko na jubek na pc ba moto sika zali azo finga nga fort biso pe ngande ko ba tabu ko ne vena biso na marque tabu par rapport à Zolo Sonde o na bien père na biso ko tabula yemo grand prêtre au sarana te tabula non grand prêtre gouverneur taram da kufa gouverneur en tout cas ngana za attendre tete msana na télévision ngapena zongisa ya o jibalo wabena non lo batte ça s'appelle locoté to sur internet nde bolanda kaka on est sur Kuli Media TV babi bo s'abonner massivement to ça banalise to e ben pe ko sola bino ba internet to bolanda biso là déjà je salue on passe à maman Françoise Vita babi femme de bon cœur maman yayo yango wana na pesi sumbote na Charlie Bokanga depuis France Charlie Bokanga yayo yango wana na bo santé Gabi Panzo depuis na Suisse na bike bana Suisse bolanda nga j'ai tombé Gabi Panzo na pesi sumbote na Sarah Lomba babi na kata France babi France ne makambu Sarah Lomba yango na Rebecca Molinga babi manager Rebecca Moliba ne makambu asola makambango yango na Valdi Tamboué lelo sur internet to moni babeti animat comme nani ce qui janvier journaliste ce qui j'attends ebité ce qui journaliste poto yeba te janvier babé merci pardon avant comment na moni il faut kabula mafuta na mai déjà biso moni to na problème tant souci ya concept wana ba définition ba concept wana moni un journaliste c'est celui qui collecte les informations les traite les diffuse aussi vous comprenez c'est contrairement na bato baleka na YouTube ce sont des youtubeurs vous comprenez bato so azana donc atama ba professionnalisme zo beta solo wana te ayekaka abwa ki vidéo ngo ba ser na biso ba Marie-Laure
père na biso baza pene belé mais eza te ke bakofinga bango eza ndenge basele eza ndenge makambo ezokendele ba youtubeur baza ba journaliste bazali po normalement so neti obi makambo mosusu eleka internet obenga moto asala aza journaliste bato bakofinga ye po wana ezokoboma mosala sikoyo ye aza nani te on a bimama ba youtubeur mais eza lipeshe te ba youtubeur to baloluka na biso mpe mbongo elongo ongopa donc sikoyo omoni teke baobebisa mosala yango te babebisa mosala te po biso nde tozosantase nango tozokangama nango tozosepenche na makambo yango internet eza boye internet nango place mo teke so fale ezala lokwa yo na internet ne peut égaler la télévision e nango bongo mais sauf kaka keye mabe eza bensanité omoni mo bato ebele baa na libanda mboka lelo bachaîne ebele ya télévision tozala nango est-ce que journalisme eperde pouvoir nango ntanso bandeko so barata mosu na Groenland bato mosusu bazala ntango mosusu na Paris baza ntango mosusu bachaîne baa na accessibilité oto bachaîne wana télévision na bango te mais grâce na kati ya internet c'est le plus grand canal d'information et communication bazwa biso toza émis partout comprends sikoyo bato mosusu baolelake mboka ntango mosusu makambo bezosala bata poto bana poto bayeba yango bino boyana ta mutu bana ti veste po afinga kaka ntango mosusu Karine po afinga Fally Ipupa po afinga Héritier Watanabe wana mato pardon na kati moi polémique eza mabe te polémique epesa oyo na Jibe Likonda na arbitre na mona katikati Zakari Bababasu epesa bango makambo parce que biso ne seko mbele mabe yango tangi komba ndiko so chef to betama en tout cas na ko acclamer sur ba acte wana te mais to me répéter ba nini to loba na télévision ba to musu bana mitema mutamtana mutema na ye mutamtana mutema na ye ba to musu loba pena ke songa so na moni mwasi na okanga mutema te ngaso na meli masanga en tout cas fana luka ka mwasi mutu musu so meli masanga par na maîtrise bilo elekeli ba janvier en temps musu il va to afingaki ya na maîtrise te musu Roger na mutema vous comprenez mais janvier yango pa betami ya kosakana te bamakile na so meye pa lobi akotika te il faut afinga kaka bajara batabongo siko akotika te afinga kaka mais so tel téléphone ko ba code les okota omoni te que c'est bana poto bolanda biso il faut boyokaka pe makambo oyo bozala te kaka bato ya koappuye babuzoba bainte ya bovandi kaka bato te il faut boyokaka mo pe makambo bien net biso topesa mo ba conseil si toyambi Valdi Tambo poto beta masolo parce que Valdi Tambo ayebi makambo ngo ndenge bato siko bolingi bongo te bino bolingi kaka mafinga Valdi azwa banda ofinga na bato tunanga ni mboka o vraiment na ebite Congola tanzana États-Unis ata na fata na Londres tonzo ndeye moko oyebi na kepa Ken Piana na salle émission liboso na de Gino Liaki na saluer sikaza na kata Canada directeur artistique Fally Ipupa na salle émission na côté on a site c'était une très bonne émission on a aussi appel musupe donc il y a bien ba musupe ba communiquer na commentaire ni ah oui non monia c'est chez Ken Piana faut moi pito pali donc moi na vana une émission finalement ba question mo donc il y a ba brugutu so ba musupe ba bien Valdi ça dit choix kuna pona nini mais la scène le mabete sauf quand on attend un mot plein nazo reconnaître ngo la seule erreur moi on s'arrête que ça émission na maniqué à répondre de Coco Madira 23 fois fingier partie intime ya maman na bango donc atisa ki après bon so kara raison que na no répéter marambu yi Coco Madira lo baki mais ça les fond na micro na ngai en tout cas ba te belé pena ba zwa ki chance au tala ngo ba bayanga pour le ba limbisa na za petit na bino na alifanto na bino surtout maman pe mena na ngate quand même pour nous encore bimisango te bana monde entier de bolanda biso partout na mokili mobimba na pesi sumbote na mwana nanga moko Judith Yalita Bradley masaki yayo yango na Jonathan Moliba babi ba félicitations et belé 73%. En tout cas c'est pas donné à tout le monde ba beta kaka ba mela kaka c'est que tu me alelo Valdi Tambo na tout na so eloko moko le to mona na monde ba orchestre ba musicien et tout ça moi ba départ et salemi et belé tozo ebate en tant que journaliste bino boye ba rappel moi makambo ngo ndenge ezalaka comment neti na la team wata départ ba musicien salemi sko ezandenge nini. Oui, avant de répondre à question en tout cas bon peut sans occasion à saluer père nangai vraiment ya kati Roger Ndonga les colonisateurs de la part à Vienne Richie Lemba donc Roger Ndonga les colonisateurs grand prêtre ali c'est quitté Roger Ndonga bolimbi ça pour la tautologie Roger Ndonga les colonisateurs grand prêtre fondation Bona en Zambie Tokyo vraiment carré comme on a facilité basunga bino fondation ezana donc il faut na masolo tuna before wait quoi makambo moni lelo oyo ba congolais to komina eloko moko bena bité sur ndeni on comprend omoni be Richie Watanabe
Bah, artiste au sol qui la télévision, bah, tu as dit que Richie c'est un gars, il est intelligent. Mais intelligent, c'est ça que oh, tout est. Faut yo karape batu non. Moni par procrastination de babinga en français. On be Richie ba ko etam suna ba faille oh. Fali pour parler car la télévision mon comme sous. Alors bien batunye pour na rendement bande on ba tunye faire rigolo tunye Richie batana mingi ba attaque ça qui bango ba conseiller. Conseiller ils ont les cas bien vraiment il y a un problème de communication oh pena bandeko fallait pas yoka pour normalement on va là mususu mabe mala mutozo ya mabe to bwaka non mais moi ben Richie mo bena ndi azaki na kuzo bitena ke ni na bi procrastination a comprendre ba ngani na fona sala likambo fona sala be mo sala ngote on va pas fona dégager boye fona sala be mo sala ngote pour biso tondo mona ke Richie ça ne boye mais après ni battant ba sala be peut-être mona batu musu bando finga ba tu mususu na kombe Richie na télévision et qui n'a pas gaffe au temps monsieur Richie fa va na ngote fait comme ça dégager battant toi mais un peu ko réorienter comportement na bango étant etikale ka bon yango ne vraiment faute à communication tant frère aloba pe mabe tout mona ba réponse ezonga ninga o sakana te yebo ekebo on comprend lelo bande ko ba kei bon bonne chance na bango mais pour na juger quand c'est comme si ba kepe trop vite à la besoin quoi fait baza na ba comme consistant et nge sala bango bien mais vie pe ya mutu ba tchara virgule te so na lobi bongo et ba tchara pointe faut tchata virgule donc bonne chance na bango pour nzamba mystique ba ndima ke ba fali pour mborzo makambo bo ba tikali wana ba de ba rapport mona ba email alias de mingo ba yemba danger au sakanate Valdi Tambo ba bourron pe là ba lempe là ba fande du gouvernement na chef na bisakala ba yemba danger au sakanate mais nga sapé carrière solo banini mais en boîte pe mokie lelo ba fali ba fabrigas ba banani ba robino ba yezo simba donc ça m'a nzambe on appelle ça bonne chance mais ba musicien na biso ba l'idée le ba Richie bani bilo musufu ba yo karabiro sur les infos donc mambe kinda bien té ouais Valdi Tambo tozo mon appelle siko et pas Fabregas pe susu yesusu ba départ les susu wata ba départ Fabregas ba départ en fait tozo comprendre makambango te ba misusu ba orchestre na ye ou bien nini tozo e baté moi le ko mususu tant ba lo ba ga mai ni ngana pa pamba te bi non donc réponse aux abonnés mai ni ngana pa pamba de so déjà comme que moi mi balé mi sa ba longa c'est que il y avait un problème yango ça les créer tant sur ba départ wana nzamba sunga ka ba ndeko nde ba longa po nga mingi ba longa na mona ba ke trop vite à la besoin on comprend ba kene mo mbangu ya po ba dozo ba chance wana tam so yaki mo tam ki akimba mo esimbi ba fa boga sakana ba robino banda musique e banda ta ba fali pu ba kemba ba faire rigola ba kemba o ka ba histoire en tout cas ma trop nzamba sunga ba nkaka très cher internet ne bolanda kaka to sala mo analyse muke na tuna lo basusu Valdi Tambo comment na Fabregas dernièrement il est qui déjà battant c'est ce qu'ils a qui est pas grand frère na Fali Ipupa ce que comment na biloko wa bongo et sala ka onde constructivisme ba benga na théorie de la communication souka na communication donc pa babi so moni parler na eboti ba fissure na nzimite que tom so yana col mo bambango faut bukango banya retonga mususu na bi kozana ifasi ko yebelo na lobi constructivisme donc babi déconstruire pour reconstruire Fabregas ça mona tam so ma msezo ndeko boiter ponga na mona Karine Mokondi face ya ndeko na so migenye manangola na pesi mbote atunye mambo selon Fabregas abio ngam na tinda finga fali bate vidéo ça na YouTube ngam na yebse que ni musique et église té siko ya moi fa na palata mon mère lobi boy na bo mama moto mususu pour la série na radio pour so vandi kaka na esprit wana nga fana fali ke nega boy na bana na nega boy là ça na on kaka donc momiam doit coloniser et ça na on mabete lobara pour biso Congo mambeza ngate bat baloba mambebele au sakana te monité succès sili pas sengi pardon le fois bagas bana senga pardon c'est ce qu'ils a wana ngana kutana pe na fali boyete kana pardonner tant musuba oyiba mutu makam n'importe quoi. Tout le monde fallait à déjà aux États-Unis, à beta moba concert, quand n'engé zalaka, mais fallait pour pendant tout le monde à beta la musique, na ba polémique, ba base, finga me belé, mais toujours à répondre à tes moussala na ene le boka featuring kuna ena nani kuna zabo et tout ça. Donc et ça la rendait ni comme on est artiste à ça parce que artiste na biso congolais mingi, baza bongo te Valdi Tambo, monsieur comment alelo a poster bo a fingi bo lobi kuna ya zongi si bo, mais c'est pas le cas avec Fali Ipupa vraiment makambo wana ezate Valdi Tambo. Tout.com Dakara au Saranadie mais tout n'angani omoni côté mususu so vandi na ndeso ki kinoiserie na to boule vie
Ouais, na kono mo jito bi andi na yepe na kopo banini. Donc on a combo bene salamité fona take sintaka pas cher. Et non makambo. Ma besiko gatuna ngani. OK, non tom suke o mo finga. Ko finga. Ko chrétien on a boyité moi chrétien est un moment professionnel quoi. Au beti moi loko mais ko finga ya on défaut. Baba mbaka libanga na mbuma hôtel. Yonga na longi iskana zaki na yekina. Na bité qu'est-ce que zaki hôtel mais par rapport au dimanche na yekina fimbu na fimbu. Na c'est créé. Na teka face pendant un moment kapo. Na yebi on vraiment. Nana mutu moto akosobo tchelinga na yamba mission na sana émission yo échappé ngana nana caméra monter na bango bino na sa analyse ngana ko ba 1 heure du temps na begete et peut-être que dans se répéter dans mama basika ezoya ya pena ntsamba pesa nga dona en tout cas merci Nkolo Deus vraiment donc merci omoni ozo pour monsieur Zandé fali lelo azala ko apporter tandar ya mboka o sur le plan musical excusez o ba takite directeur Black Orideso fallait là ça non le roi numéro 1 pour ça se justifie on va disque rendement boyebi marmo c'est des autres qui boyebi ba contrat pour y de tekaka rendement ils justifier marmo na zoloba si ko bande comme ça ba oya so tan combat fa mon YouTube tout so titre émission no combat fallait bana ba togolais aux akiri au kota ata camerounais attends ba yu mambo ba malinga na comprendre lingala ti on va pas baba malibanga na manga hôtel mais ko ignorance de l'équipe fort. Je vais vraiment taxer le fali d'un orgueil. Ah, ya. Pour ça, mon kébé, pardon. Oui, puis. Pardon. Roger Ndonga, les colonisateurs, sur la deuxième grand poète père, Roger Ndonga. Tout le monde, on a fait un kindogi, on va attaquer. Mais on a fait un christ, on a fait un mangolo. On a fait des prêts. Moni, jalousie des amakas na kata communauté na biso. Bat basaka kana fallait azu trophée akembanga yelo na télévision akatipe suki ba félicitera baninga te cravate abani ko papa mo nyana ko ba fo ba plan boy na boy siko yom ko lozwa yo osa poto be valider na télévision andi mango moto ke to vivre ka bongo ti wapi yango peso sala congolais motema ezoke lokwa toza ba nwindu tina kati ya motema ndenge kwa kebe États-Unis wana zo keba Canada zo baluka kuna na malili wana nyoso bangolo ba petande kwa zo sufu na malili na Canada boyena boy ba lo bate potom ba makana ba tuno bandani e bandi yo ke wapi déjà papa te Valdi Tambwe balobi boye musique na biso ya Congo oyo po simba il faut ça la ka net fali pour pendenga za na ba États-Unis ninga osala contour na ya makamunyo so il faut ça ka mutu mo bwa dimne fali mutu mo bwa fingi fali po za la moi bien siko ba conception na ba biloko wana nyoso yango ndezo sala moi bien te to ko linga pe to sa pe mamloko ba Nigeria te ndenge bazala moni ba Nigeria so na ba Nigeria kuna so bazabongo na ba Côte d'Ivoire ezaka bolingo oyebi fali pour bazaki nominé na Bichu Award au David Ameka ko gagné olonye le kanakana système na ko voter streaming wana ngana beta lisono mais na yebi ngo vraiment bien te mais masala mo atindi na vidéo ba laksa ngo sikotu na Nigeria pour voter kingandi Davido faut faire ceci cela buena bonne ba laksa sur orange pour activer forfait internet il faut taper sur buena vous comprenez siko bango de bana bolingo wana ko so ko kesenga na peta msu JB mpelo ok na ministère de communication na RTNC bo tshela mamba JB ala na concours mo kuna bani fo ba congolais ba nenya voter tom so na numéro HN alinga JBT a memi on ndinga bongo donc fo ya ngwana tozana ba musicien na biso so ba yokani karaba yeba so ba yokani fallait oyimba na Riche fallait oyimba na Ferré pour on a ko consentir ko teka biso ya ko sakana te le teka biso ya kosakana te mais lokola bato bazakaka na motema li kundu wana très cher internet nde boutu mona ka to sali un peu analyse kolobela tout ce qui se passe sur internet lelo ba komo benga ba chronique foati lelo journaliste tam so tangi loko ba Valdi Tambwe na ba biso ba jiditi ya lito vraiment ifasi ke bibiso lelo mona osala émission ba bengo chronique foati nzambe na yebite donc ba tumusu ba komo fingisa biso to yebite na ninga mabe internet posa yango to nga to solo lango un peu na journaliste Valdi Tambwe nde bo mona ka na embele bino Valdi Tambwe to beti masolo yango ka ndezala ka mwa liloba suka Valdi Tambwe en conclusion nyoso conseil nino ko pesa na ba internaute to ba olanda partout na mokili mo faire pour qui t'appelle moi c'est pour il y a l'illusion drama comprendre ba plan et beta ma pena boy il y a l'illusion drama en tout cas
Valita, il y a les autres drames, juste Cavalli. Juste Yalita. Bon, maman, c'est les canons, vraiment, en tout cas. Ma capo na biso pena communauté na biso pauvre. Bêtise. Là ba bana poto mona ba père na biso moso na bala. Comment on a les news des stars nani. Comment vient on Zoro Mabiala. Ba père na biso mona ba lancer lo mo ba ba ne ba vali ba otala. Ma trop. Vous comprenez? Et soit on a fort et soit on a fort. Ok na mama boti wapi. Ti wapi. On a foutu à parler la tank ça radifante que na antique. Na olata na olia kana mukie oyo ke na fingi na mutute onga ba so nzambe pa sungine mamuna na omo nezo kende nango le pe na kokoma na vie mususu ndenge nzambe wa pambola na mère mwa benga ngabi vali moni na monyo kwa mona mona na ofinga na bayo libela mais pour ofinga na okofinga comme na succès ndolo ba tout à l'heure comme na succès ba batinelo ba mbongo no liongo ce que ça est bien pour finir mutu yango zui moi quelque chose c'est pas bon mbonga masumu. En tout cas, bana poto bana mukili momba bo s'abonner awa. Na yebi ke jiti ali ta mwana bandi mais une courageuse à Saranate. On tous en a bona bande de l'école vraiment. Le courageuse à Saranate. Na yebi ke malé intégration aux ala. Mais ba suggestion na ba remarque faut beaucoup mela bango. Peut-être jiti mo kotando kende na ngo en tout cas ba simake na ngo bo yang ko lisara ba tunyas. En tout cas merci na yondo numéro ya manga merci na père na ngai Roger Ndonga les colonisateurs vient na héritier Lemba, il y a un papa français, il y a une maman française, il y a l'usine drama. Et si l'action, semaine, la monnaie chez moi flou. C'est un moussou. Très cher internet quand de Utsoyoka, hein, tous qui d'émission, vous autres soli, bah remarque nabino, bah suggestion nyonso, on a posé mon conseil, je dis Tialita, hein, il fallait que nango boyo lo baboye, vous s'abonner massivement na Cool Media TV, babi Cool Media TV, ne makambu, tous on a pour nabino, bah conseil, moi appel, moi je dis Tialita, bobo na boité tous on a pour nos s'abonner massivement. Là je salue encore maman Françoise Vita, femme de banquier, babi, moi si toujours, maman Françoise Vita, moi si, na pesi sous maman Esther Betty moi si katina yesu ba mbote na yo ebele yangwana je peux pas terminer na baka émission toko si sangote sans pour autant qu'on remercie équipe technique nyonso toza na bango na caméra na bo sanité David na coordonnateur à émission oyo Tony Timak Makonzo ba mbote na bino nyonso batonso bolaninga bo s'abonner massivement na Cool Media TV ba bi yango nde makambu merci infiniment tokutana déjà très prochainement.